caméraman ya sala théâtre to côté de émission la caméraman yo ba no se la no ga no se ga ba ko na ga ko amba benga sa télévision ba mo to sa émission li so te wala et bon yo ga si solo de identité donc solo to ala ga deux famille la personne la famille à table ah bon ça me ça le maman ba de la no ça la causa la papa je no la Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout d'ailleurs. Là c'est la vôtre, Samira Amba, maman Bini, la souveraine de la presse. Comment je dis un grand merci à mon maman chérie, Maïdé, la Souplume, maman Chantal et Yéné Foumoutema Batia, papa Joseph, Canapé. Je salue DJ Overdose, Charles de Lyon, Charles de Gaulle, pourquoi pas les champions Rodrigue Kibana, Ernie Caroline, bébé la chance de Maïdé. Merci, un grand merci aussi à mon cordon Jenny Monaleva. Pourquoi pas Montréal, Masco, qui est derrière la caméra. Voilà, vraiment. Je salue toute ma famille du Congo. Puisque Bokolo, depuis nous parlons de mon frère chéri, pourquoi pas, docteur, Dieu merci, Bokolo, papa, la presse Arthur, Olga Billet pour la qualité de choix, si vous voulez, c'est à boire comme de Olga Billet pour la qualité de choix. Maître Christian Bassan, mon avocat de sursis, intègre, sans tâche, et la somme de la famille. Pourquoi pas, ingénieur en fabrique, pour le Mougou, le plus grand représentant de Feki dans la ville de Kinshasa, c'est pour nous donner le Kayamaloka, Olivier Osoka, Olivier, ingénieur en fabrique. Aujourd'hui je suis passée, je suis avec papa m'a vu les gens on a regardé dans ces cas. Sinon abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Je dis un grand merci à tendre père pour la grâce, vraiment dans mon aujourd'hui je suis passée en je suis avec papa m'a vu avec lui on va essayer d'analyser, d'en parler théâtre ya lelo na ya kala avec papa mafokele tokomeka bituna ezali ya ngai bareponse ezala ndenge nini bango bazali kosala théâtre na kala mpe kino lelo ezokende ndenge nini différence nini ezali baavantage bamauvais souvenir ya malamu oyo azwa kati na mosala oyo sans plus tarder Montréal masilo mambote omonelanga cha na ngai na yamba papa mafokele bien boni basante na yo mpe santé eza bien ngamba nobati voilà aboye malamu na émission na biso tolobela lelo lokoza acteur comédien toolobela théâtre ya lelo na ya kala différence omeka koyikolela biso nano différence nini ezali na théâtre oyo bino banda kosala kala na oyo dekomisi na nde oyo bagene oyo bazokima na bino bato ya kala kozosangana différence nini bon comme émission ni tolobela théâtre ya lelo bon théâtre ya lelo nde kaka olobaki lelo bokotourne kaka na minute oyo bosisi botourne bamonte rapide bakotia mpe na internet donc moi vitesse mo ya kala ezalaki botourne bosilisi eke montage après montage bake nango na implication lisusu après bandousa la distribution mais lelo ekomi batie mbamoko na internet aotala aomona donc moi différence nango yango puisque toyeba ndenge kozalaka bon na vie sociale ndenge ezalaka ya kala na lelo bino baacteur ya kala na différence elini biso na afrique sociale ezalaka suite bassistance sociale mpe bazala te nde na poto bazala na afrique sociale pena bon par rapport à théâtre ezali kala mona mbongo nango bakopese lelo mbongo nango epese bomoye mpe totika yango ya te parce que eza na bandeko mosu basukolaka biso bayaya mosu bayedaka biso libanda
net badouce bwens bamakengo bwens soki oyokani mpe kombo te elmo moko mobetokala soki mpa omonamona o te elmo aboseli yango donc mwa visibilité wana esalaka te ezosala biso mpe mpe babidja ali koketu voilà toujours tokokoyeba mama mavokeni baliboso leka na chaîne na biso Chantal ya Nzambe TV mama bosabone masive bakolike bokomante bopartage po awa na papa mavokeni koseka lelo ya boko okokoyeba ide wana ya kosala teyatre okomelaka ondenge nini fatika bobelo te efona sala teyatre bon nga na vuna nga mpena na kana ka teyatre te na banda oyeba mpe teke na osala teyatre parce que na banda otangola mekani mare bayebisinga yo nini nazala nga chauffeur mécanicien na bandi yango mpe make nakenda na cité na quartier nabetaka bale makasi na bapesinga mpe komona bale donc na bandi oyo évolue koto naosala chik koto oyo mpe naobeta bale papa mpe elokoma na moko moko na nchika bonde baponaka bato mpe na biso moko babandauta mobele tozali place moko aponi biso tobandi ojoue nga mpe na bonga oyo ekomokotanga na tomi na soki naza na ntango baoyimitaka mpe bakoya baspie sans souci questionnement mo réponse ape bavenga dios nazoyimitaka ngo na quartier ide kute ezali kutekela osala théâtre tie yokoma na momo momere akomoyebisanga yo mosala ozaka ya soni oncle bapesa chance de bon père déjà mikufelaki na ye bato oyo batikalaki comme baresponsable na bapesenga chanson kopotana nga moko kopotana pa eyosala peke babaye na bango babaye batinga na badolandela mpe nzela papa kolandela ti mpe eyosala na bateatre ya quartier nake mwademamo na kupa papa lobe nalongwana bango na te shikshop wenge na ndenge bakomaki nani sikuwa memako na chic shop loyenge chic shop loyenge mutamemanga charline mvidona papa videna mobali ya justine mata apesi motebele memako mpe osandatara na normal ezala te komola bako mosusu moto asika ye bakokotya omoni chic shop wenge te ba 12 mpe beta voilà kuba 14 15 chic shop c'est biso toyaka ezalaka facilité mpoka esalaki ke mavio esala mosusu aza l'esprit ya boulot yango esalaki asimpose batikala bavima lelo makoke apres seri wana nakomaki na chic shop batatona te bazalaki ebele oyo totalaka na tv yo yesko otindika bango se positionner ezalaki blague te ezali blague te politique en fait kombo papa mavekela ani eutamopana yo euta na chic shop napesaka parfait de bonne terre à monter vraiment ROS pour s'adapter après première pièce au choix et cartonné ça première pièce on a joué avec cartonnaka voilà c'est rana finga deux ça outil ya jaune si t'es ça te mena et bureau na jouer ba ti te na mou ça donc ça te go ça la ba 16 à 17 et ba 16 à 17 ans on a fait ba 15 ans passés bien sûr les gens qui t'a na ba ti ba 15 ans passés oui ça les a fait na monde yango ya basouvenir nini oyo ozwa babon souvenir na bamauvais souvenir na parcours na yo nga kokoka olobelaka babon souvenir bamauvais souvenir mpena nalinga kolobelango te parce que bamauvais souvenir ana yango etindikanga nabima nasala effort mpona koma mpo nasala babon souvenir ezali ya liboso nanoza bato barevelekaka maluke yango baexista eza mpona nga eza apa wana lisumu apa wana ni comme le tout question yo de répondre ba question za ngai ba répondre
À part Rwanda, et ça, bon souvenir moi c'est chef de l'État reconnaît que tu vas toucher le mot les appui bon souvenir pour l'engager maman lui dit mais t'as fait son nom que c'est tant que vous reconnaît que tu dis moi c'est chef de l'État ancien chef de l'État moi c'est d'ailleurs bien malgré les gens des amis bon souvenir pour l'engager ça la rend pas bien maman au monde à bon nom pas les gars tu vas quoi c'est bon, on fait mon apport pour ne pas y aller. Donc, je n'en ai pas la ça fait ni la drape. Waouh! Papa m'a bloqué les relations maladies. Chantal y a déjà bébé, papa m'a bloqué les mariés. Vrai nom, il y a la bataille. Vrai nom, il y a les moi pour poste non compte. Vraiment bien long. Moi, on a famille, qui oui, va sous-estimer qui yo, oui, ça la représentation à moi à Malumba. C'est comment fierté à famille. Mais oui. On a vu ce que nous avons fait à la théâtre, ma nièce. Donc, nous avons fait ça à la théâtre. Il y a Alex n'a pas à la théâtre. Donc, les lots, nous avons vu moi référence à la famille. Quand les acquis, beaucoup d'années, yo, bamba mukolo, et tu vas la programme de yo. Mais les mecs, comment est donc, vous faites les baquets la mort. Donc, les amis blagues. Les allez blaguer. Comment on a cultivé dans le monde en haut, s'imposer, puis Congo, peut-être les deux parmi les 5 acteurs, papa m'a jeté le peu Congo dans les 4. Et ça, la bonne ligne. Parce qu'il y a un bon souvenir. Donc, on va reconnaître qu'on a dans le salon, on a déjà bon souvenir. Donc, mais les acquis facilités. Conseil, puis on peut savoir, on a plus de comédien, tout va comédien, on va aller le cas de la patience. Patience, c'est la plus, bah, il y a une idée au salon. Donc, bah, il y a une idée au salon, il y a une idée plus la idée au salon. On a vu, ce qu'on y est, ce qu'on y est, mais Moussala, ce qu'on y est bien, on est à partout au Kenya, on a un respect par rapport à Moussala. Donc c'est ça. Donc c'est ça, on a un respect, Moussala, non, pour l'ingapé, Moussala, na yo, et on peut Moussala pour avancer. Comment on que les succès, na yo, au Gérard, on a chaque jour, ma comédien, ma go, on va m'arrêter que vous dites que mon côté m'a pas les bio, Gérard, succès, ma go, succès dans la Gérard, on m'appelle. Donc succès dans la Gérard, on m'appelle. On m'appelle. Yo mo lobi lelo na lelo ba comédie ba ngo. Papa chéri, je vais bien dans le lo mo ulo va mener kayu. On est là. Biso to la biso. Et bele ba ya ba kuti biso pasali siksa mo ku. Nandega okata on pa ku. Mais biso to zala kaka premièrement to kuta ba yini. Ba yini a defo to na kala respect de papa. À part respect de papa. Bao pe bao ya simba baba ndé pour la biso faut respecter bao biso pe de la kuta ba 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 respecter bao pe ba bao ya ba la défend mo ko ba respecter ba ko ba on ni respecter la telle de la réciproque et ça la fait que et garder pe o ya yo à part ça na ki na ngana mo na mo pamba te ya mo na mo pamba te par rapport à lui. Toyebi le lobi toyebi on lobi na la yanza. Même si nous on a on a pamba le lobi on sera cité pour les temps. À quoi sert ce qu'on a moni ba pas. Donc succès na la Gérard. Ba kokima ba moi ba bêtise ba choba o e ko sala pété et nuire. Et donc voilà la kima à part ça. L'homme chez un enfant privé, il dit là. C'est quand même important pour tout le monde parce que Chantal y a un petit maman Chantal y a un maman Chantal y a des coups. Maman Chantal y a un comment on va que les autres de l'autre côté 5 acteurs pour eux. Comment on va que ce soit à 7 à 100 vraiment à se jouer. Ça t'a vraiment pour jouer dans la partie. Quand on compte à 5. Après, si pas qu'il faut mettre un moyen pour mise en place. Parce que l'émotion,
Tu n'as pas la scène où on a fait ça va. Papa Liane. Voilà ma petite robot pour la Liane. Ah, Liane, ça petit non. Là, mon colonel, il y a une année déjà. Ah, il y a des déjà par ma journée. Donc, bah, pourquoi bon? Donc, on a fait cette beauté sur la Zali. Charlie, non, depuis de loin. Bah, pourquoi? Également. Biata Marie-Jeanne. Il y a le bec à 5. Là, la bâtie fait 5. Laisse la 10. Il y a une dans la bâtie. Non, non, tu n'as qu'à 5. Papa, je suis là, on peut la moindre. Il donne un autre là. Il faut pas que vous allez repasser à un jour ça. C'est comme le papa, l'homme propose et dispose. Et après, il y a un mot, il donne le papa. C'est la thématique de la bâtie, on va faire le qualité. Non, peut-être 10. Là, tu as la caméraman. Les caméramans, il y a ça là, il y a tout le côté des émissions, la caméraman. Maslo Mambote. Comment est Maslo Mambote? Azam vous poussez mes manières. Vous êtes contre les médias. Voilà, revenons à notre question. Il donne à yo, elle reprend le monde pour s'exposer. Il donne à yo, on peut la faire. Ah, quand on a joué pour être dans la normalité, on peut être là, il donne à PS. Regardez dans la douche, mon prêtre. Voilà. Je n'ai pas sorti Topika. Janifai. Janifai. Donc, dans un équipe fanatique, il y a pas de voilà. La Ligue de Goma. Ce qu'on a abandonné, c'est que les Bachai, ou Azanga Valère, la famille, a joué à quoi. Donc, je vois un peu. Quand je veux bon rapport au maillot, on a déjà le chic mais je vois papier, c'est les cartons, on a pas mal de les et chic shop des armes pour mal à et un palais. Donc, ça le voit, il a beau la boule tamé. Voilà. Ils ont parlé la zone du chic shop parce que dans la monde a déjà la poule. Chic shop dans le pas la famille. Mais dans le pas la famille, si vous voyez que nous ils ont pour assister à la réunion. Donc, pour bâtir pierre par rapport au salon de la chic shop. On a un mauvais cadeau, c'est un peu et mais fin à d'autres thèmes d'amis là et l'on gakala. Donc il y a la chef là. Bâtir la chef de l'on gakala na mon mondial. Voilà. Ba poser ba bien la soumaki wara. Ça. Eh papa ça ma même la dame a dit papa ma ça. Et voilà. A vole tout à tout na voilà donc l'émission de papa m'a bloqué les générations de l'eau comme la théâtre des plus ma quoi qui vient dans ma bouée, sur la quoi qui vient dans ma puisque le pôle, la quoi qui est là, moi l'eau, la place que vous concentré, la pièce où je vais, pour et comment ma part, maman est dans ma vie. Quand il y a ça, le tout, il y a ma vie, quoi, mon beau boîte. Voilà, on a boîte, voilà. Beaucoup plus. Nga so tel place na jouer na boaka na bolo na tiki na boaka ati na boaka mbena ba reserve na ekende na boaka wa na landisi maluba na boaka place ezati banda na bajama mabanga to kuna mtu amesoma oyo yao ni kala bakati mabanga na boaka abantu wana baina kabiso voilà ukoza na likambo bengi atindelo moi quelque chose donc ouais to kosa na boaka na vraiment le quoi tout ça papa m'a bloqué le prophète de la mission quoi solo bombe pas la chantal ya nzambe ba bonner chantal ya nzambe eningisa ba ko base kata place bazali na beta li solo monga au kodi fika ba komi non ba tout ça ba bona ndo lati we ba nti matike na papa m'a bloqué so protect pas na bendo total ah c'est que ama ya ba ki papa m'a bloqué pour tout monde lati te dit non te ko tango ele ka ba tout
Bon, la tête est d'accord, ça va se faire. Les solos ont histoire annoncée. Ils avaient mon colomo, on a fait un rappel. Amba benga sur l'émission. Bah, moi, je trouve ça l'émission. Les solos, voilà. Les solos, voilà, mais qui sont qui ont mis au salon. Ça, est-ce qu'on est au salon, la scène, version action. Ah, donc là, ça, voilà la scène. Là, tu vois la scène action. On va me dire, maman, soda, là, tu t'es mis, t'es mon autre. Tu vas retrouver, des fois, on va te mêler, on va retrouver, papa va retrouver. Et bon, il y aura si Zolo, Zolo, il est identifié. Donc, Zolo, tu as encore deux familles. Famille, la question de la famille à ta famille. Ah bon? Deux familles. C'est l'exploitation. Donc, ils allaient qui na boss moko. Voilà. À voyager à Pamba Pamba. L'État voyage à Pamba Pamba. Voilà. Vous connaissez si moi c'est le nom na tongo il faut na voyager. Moi si peu problème il va côté na mutuka aéroport beau. Voilà. Comme un aéroport. Boss ici chauffeur bien na bossa ni lomo na baruka toke. Voilà. Babaruki babando zo ngandamba comme na porte ndako ici chauffeur tikala wana nazo kaka dossier wana comme ça tout ça nini toke. Voilà. A côté na salon moni moi c'est côté na chambre moi c'est azate mayoki mayezo là na douche. Accompagne de moi si na yazo ça nini nazo. Voilà. Bala moko afungoli porte ya douche akuti oyebisa ozo sukula ça va dans les Voilà. akuti moi si tala fulufulu leko ambina cette ça moi si nanga j'ai a touché moi si na ina dipeta yoka réponse moi si na fulufulu leko otige déjà kenge ndenga keka la bonga sala crash a kufa ngala chauffeur to sala bolingo na biso bien vous allez mon a touché deuxième fois, même langage. Quand tu fais que tu es dans la crash, a pour pas biso ngale to sala bolingo na biso bien. Éviter que vous baille. Siko ayoki silence. L'état sukole longata la bolingo bali. Moi si yemo ga bando seka. Oh moi ni. Oh poisson de juin. Oh. A pour ça que poisson ça na il y a poussé poisson comme une joie. Voilà. Donc oh ben na c'est vraiment voici vraiment l'artiste comédien babi artiste dans le roi soda tabolara na mundu soda tazala tenita okanga. Oh. Soda la tennis civil ba be l'état civil. Voilà. Voilà papa m'a fait le topo ba développer au mode avait un jour à moi la monter à Salatea. Je n'en ai pas dit. Voilà. Papa c'est aussi de là. Nous ça la nous c'est on passe. Mais on a oublié par rapport. Musalo ezala boujo ba moko. Chose am te mangene te. Passe. Au moins mutu muso sale lote me ya ba dufinga. Au moins mutu muso ko sona te bo bunda te me ya kanyo akende lo penda kanga. Oh, on a raté en fait. On a raté de. Terme, ça quand on le vit de moi, on a raté à côté de la bien. Na pas battre de Tolingala, c'est sûr que vous faites tout ça là. Mais mon tout sur mon a fait ce gentillesse en bé. Voilà. La carte y a monté. Tolingala la biso. Voilà. Tolingala tende yo lo vérité mais Tolingala la biso. Voilà. Toyebani banda pour moi quelques autres que mon tout tout fois il va parler na baïwa. Autre kangala petit papier là ba diati. Tout ça là la biso ba petit là on pata. Voilà. Et l'autre on a pas bien de la population, on n'a pas osé la faire faire comme ça. C'est un peu bien. Ça fait ça le maman pas de la population. Et nous ça la cause ça pas comme ça. Dans la criminelle. Ah. On sait quoi? On a criminel quoi? Pourquoi tu l'as dans Ah. Elle a un bon ouais. Et elle a bon mais on se la met. Oh. Quand on l'a vu dans la criminelle. Ah. Il y a choisi à vendre dans la criminelle. Comprenez avec papa m'a bloqué les dans la salle à rabaï. On a aidé dans ça. Comment on bloqué les comment chiner la pression. Conseil dit que pour faire ça. Bayaya balek on va jouer à ça on a pressé à l'ika rayer car à l'élo na 10h na 12h façon ba mutuka
na 12h il faut pour ngambala moko mais éviter que na kala ben fort ni bino ozaki tout okende rabi pe wana la langa transporter mais ta bali on okende biso seconde de l'autre bandoya c'est kala makolo tokoti to répéter tosilisi tokoti gambela toluka bavie na biso bayaka kope na gambela bakoti bino restaurant bapesi bino mbongo atike mais bino wandozonga liso ndako makolo donc bandeko na biso lelo baya po bayiba mosala baya teke ndenge na bandisi ko nazwa sina frontière mais le contrat mpe nzambe asala makambo nde na ndenge ezala mosusu mpe aye ayemba mo makambo nyonso epesami ezala mosusu ekozala na patience ntango nayo ekoka normal eza mpe na bamisusu baoya ye moko amikokiseli ta na ye eboso akoluka mara okenge nasala ni rien azwaka chance na yo abengi yango apusha yango atutisi yango na ntango o ntango okauka désert ekozali bino bacomédien bomona soko ozwa mbongo du jour au jour dike lobi na kozwa alelo nalia lobi na kozwa lelo na oya yango tomonaka soka likambo mama olive o mama denis eza na biso bacomédien te afrique tobiba bongo moto soki azozwaka omona ndenge azwi lelo lobi akosala na ozwaka apart ça omona ozwi moke oza na charge osala boye ofuta ndako ozongisa bomona mbongo wana ekauki soki ya mabe lisuku bafamille otouta donc soki amoni na tv na ntongo na poko ayebi ke mbongo ekwei na poche ekwei lokwa mani na bana ya kana omona mna simbi kobenga alo ngayo moye te nga wana aza lopito ngayo mo motu ekomoswayo donc yango na koloba bandeko na biso wana baya mpenza na kula mosala soki baye na kula mosala ezala te omoni ozwi neti bape na biso basansi bape na biso bayaka teke na burke nde na ye boye na bandosala bulu bayaka na bulu ya bulo yango moni babeta babulo na motatatatatatata mome ekoki ake na ye kopema comprendre ndenge moko mpe na bandeko na biso bayaka mpona kosala carrière eza teke nayekaka nanu eloko na oluka so na zwi yango nasali bono donc c'est ça obi bango bakoma baya kilelo to vitesse ya kilelo mama yo motuka la vitesse dege esala ekolokota bato ebele na mbala moko ekosala accident yo moni tozomemango daye vitesse c'est bien bon mais après vitesse après vitesse c'est rétraction pipi mama ouais pipi aussi pipi vraiment tokomi na biso na suka bapote na yo ya bayeba yo numéro ya telefone soki mpe kozala possible soki ezala possible te bapengaka samigra maloba yango ok napesi mbote na son excellence ako mangala lilible mobali ya mama chantal mangala napesi mbote na son excellence njango livunzi kofi ya ntango ya mama richel napesi mbote na mpe nanga richard ndingari chauffeur ya maida parapolo omona okoyaka responsable parapolo ya mama elimambu ya nanga tuse bwens le manager makengo bwens dj ari bokechu pichulingo le père de la charité pichulingo le père de la charité napesi bambote ebele napesi mbote na kisia mokwa epeni bambote ebele napesi mbote na Badin Salazu, Renat Foley, Priska Chama. Napesi bino bambote ebele wana les amis de papa Madoke Baby Black na Tirki bambote ebele napesi mbote na mama Chantal ya Nzambe mama Chantal ya Nzambe napesi mbote Trésor Mbambi na Dallas bambote ebele napesi mbote na
La vie dans la vie. Donc, au moment de la 650 mabanga. Na kwa 50 600 combien 50 600 ezonga. Ah, dolala ah. Parce que tu l'as tout là. Yo la libella. Voilà, comment va bien gagner. Bah ça t'a monté pour chiner. Voilà, na pesi mbodi na ngade ya ngado sur le prêtre. Mango de belé a confirmé les parfaits de mon modèle. Voilà. Jani Fay la brune elle. Voilà. La baby la Disney. Voilà. Moi c'est à taille guitare acoustique. Voilà. La pêche au bambou de belé. La pêche mbote na Kovo Pose. Les créateurs d'emploi. Kovo les boss. La pêche au bambou de belé les boss les télécoms. La gare ya Val de Fontenay. La pêche au bambou de belé. La pesi mbote baimbansu balingakanga baimbansu kolinganga la pesi mbo bambote ebele donc kozala malamu mavekele na bino yeyo nazala na toujours jusqu'au mpona kosekulisa bino kameramen aotyanga boye abakisa mabanga bato basabone de bon on a oublié la voix. Des fois non comment de oh le la voix est là. Donc pas s'abonner la chanson mazo senga abonnez-vous. Donc vous s'abonnez massivement à Chantal Yanza. Voilà l'ancien leçon à la tête de la tête. Ah ok. Donc vous s'abonnez massivement, vous à la curiosité. Bientôt peut bagarder écoute déjà. Voilà. Bientôt bagarder écoute à la curiosité. Cameraman de la vie comme Maslo Mambote. Voilà. Aza mukuse, azali bandi tala ba defo. Azali bandi ye mukuse me mande futala milai. Technicien. Voilà Montréal. Ba on zo ba ka Montréal. Holandela ba ye kola kamera na ndamu na bango mais Montréal la cité. Daya Montréal, maestro donc à Montréal. Ça la voilà. Maestro Suzy Kasseya. Comment on va faire le temps clôturé, voilà. Tu vas nous lancer des annonces. Bon, comme lancer des annonces parce que dans l'émission. Il y a un tout nos questions. Il y a comme dans tout. Ok. Voilà. Si, si. Vous savez pas de quoi quitter. Mais ma vie, moi qui m'a battu, madame. Oh, maman Chantal n'a pas dit. Madame. Ah, moi c'est la loi. Et moi, je vais aller choper dans la rose à la voix. C'est la femme de nous. Ah, je vais aller à la voix. C'est la femme. Mais c'est quand t'as beau, t'as ton travail. On appelle ces mots de mère double. Voilà, maman. Un mot de télé, si vous allez. Il y a Iliana qui s'est prise dans le télé. Voilà. Elle va faire la télé de streamer. Voilà. Là, il faut l'avoir. Et voilà, on y a mal à ce moment-là, de communication vraiment. La PSP, maman, il est béton. Voilà. Place au trésor, on a terrasse à maman, il est béton. Voilà. Donc, il y a un show plutôt. Il y a un peu ma peau, soit. Voilà. Il y a un peu de pilipil. Voilà, il y a un peu de mungwa. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission de la Kina Papa Mavio. Quelle est ezalaki ya Savitra Amba baraponte ezalaki ya ye tomekaki kotuna ye quelques questions oyo tokotuna ye sinon bosabone massivement bolike bocommenter bopartager bokozala jamais déçu. Je dis un grand merci à ma maman chérie Mayede la sublime maman Chantal Yende Bungu motema bato ya papa Joseph Kandapé DJ Overdose Charles le millionnaire. Je te salue, maman de la Babignon, elle n'a qu'à saluer à pourquoi pas à mon fils chéri, Crispin, maman t'aime énormément, vraiment. Le but de Koudani Nambala, Yassima, maman Nana Boko, le côté ma papa a d'autres diable, maman Côte Nayo, Maslo, Montréal, maman. Voilà.
banda karama yanga Bana na mais quand tu as fait la cité no te ka yanga ah papa pourquoi pas aussi hein mon cordon tu dis moi d'aller papa le la suite au china za cordon cordon tu dis moi d'aller moi lemba voilà ngabe mona makala moi makala vraiment la suite est au prochain numéro. Bye bye. Bye. Et caméraman il y a ça là théâtre au côté des émission là caméraman yo quand c'est la c'est no kanga non c'est comme ça nanga ko amba benga sa télévision ba mo to sa émission les sortes wala et bon yo kasi solo qui est identité donc solo tu as encore deux famille la mission la famille à table ah bon ça me ça le maman pas de la oui c'est la cause à papa non